Salut la famille. Oui, madame, ma chaîne a à carrière à que Zalina Emmanuel. Blondine. Et l'autre, vous avez un sujet na bisomoko ya kitoko ou yesui bisomatan pour nous préparer un mot. Je pense que le moment sur Blondine a préparé un mot bien pour les uns boy. Il a pas un sujet autre ou bas ou il a sujet toujours ma préparation dans le sujet. Bon, il a sujet mot bien. Sujet mot il a un peu sensible, hein. Bon, il a sujet mot sensible, sujet mot d'amis. Vous avez les conséquences du divorce. Conséquences du divorce. Ouais. Vous avez les conséquences du divorce, même vous allez pour le conséquences du divorce, banani bazalaka concerné ma casse après le divorce. Tu dis que le divorce, les alliés, le temps balani, se divorcer dans ma casse, il y qui est simité, parce que décider non, on t'a qui n'a ensuite la famille forcément va se divorcer ensuite la comme moi si tout mon bail moi quand on va se déconnecter à se déconnecter maintenant dans le divorce il y a moi le moment tous allés mingi basé na conséquence du divorce c'est ça donc il y a beaucoup de conséquences divorce et tu le divorce tu le est-ce que tu le ta mariage ou bien tu suis bazana c'est déjà famille parce que soit tu vas salir famille comment on peut dire que dans le sens que séparation aussi tu vois que séparation le divorce tu vois que séparation il y a les deux parents au basangani basali famille na bango baboti bana na bango et puis basali famille ba se séparer donc un deux autour le baka séparation les ana différents se séparer quand les cas koloba que nous se séparer pour la famille mais mingi pe nous se ezali nini organ la boyo kanate ko conflit et comme tout le monde na libala ya peu conflit comme ka moi sinon bal boyo kanate mutu na mutu otambola na différentes manières la fois parce que na site le bela qui sur mbongo pe et séparer pe batou et puis mususu pe ezali babenga ngoni affection ezali sauté et puis intimité aussi de intimité moi si na mobali et réseaux allaient sous-sauter et ça la peut batou va se séparer donc ils ont ba cause ébélé na ba cause là to lobani de to ko tuna question to ko lobake est-ce que eza eloko moko ya bien pour za divorcer divorce ezali eloko moko ezali vraiment la licence bani au maso bani na to loba ezali eloko moko tant toujours belango faut tout belango na bukengi na bukebi nyonso pe faut tout belango na bwanya nyonso yango to ina kopesa to ina kolobela conséquences banani bazaka victime après séparation to après divorce banani bazaka victime et pourquoi il faut divorcer ça les maka divorce ça maka parce que peut-être deux parties bayokanité yango singi mutu moko kena gauche mutu moko kena droite peut-être mon quoi déconner entre chaque yango singi que infidélité ou peut-être nous sommes moni mutu sous les bandes laser malonga to peut-être voyage aussi peut kozaka les mots quoi va causer va divorce peut batuni bana ko subir que moi sotika mobile na poto muti mobile na Kinshasa moi sur poto mobile ça déconner to sans ça renverse aussi mobile ti moi sina na kin mobile poto moi c'est pas très nako parce que nous sommes passés à la divorce au moins nous sommes babala naka et batique ote les aïki pasteur ne babali sai bango selon Nzambe mais ba yo réaliser na ndako esimba te donc yango tout le monde a divorce bon to question beaucoup elenga mingi na moto ko est-ce que divorce eza eloko ya bien ou eza ya mabe ils ont deux catégories premièrement divorce c'est cause à bien cause à mabe vraiment bien divorce c'est allé ce qui est le simité fogotika ce qui est le simité fogotika on est allé bien non mais tindio te que aucun ko bala les sous tika ma bien divorce c'est allé conséquences ba effet nango oyo et koya kozo après na parce que là on se la connaît fait là c'est la même bon na deux biloko wana lo bien na bien na mabe bonga na lo bape ka ndenge moko eza na nyoso mibale
il y a bien nga na omona que ils ont dépend na moto à causer divorce wana parce que dans un couple moko que mususu moko nde tote koloba moko peut-être azwi mutu moko libanda oyo amoni que non moto nde namoni aza bien par rapport ya mwasi oyo naza nde na ndako mobali naza na ndako. Moi je pense moto wana à se sentir un peu bien dans le sens que ye ata se divorcer na ye bon eza esengo po na ye eza quelque chose de bien peut-être ande ko feel star ou bien ande ko se sentir ande ko se sentir aza bien te mais kuna à se sentir que aza bien bon moi je pense na moto ameka décision mingi o ayaka na idée wana mais pas si ezalaka mingi na moto oyo azalaki préparé te ozomona subitement batiki ye ou base séparé ozomona donc wana namona que mpona selonga namona que wana nde moto atikali na ba effet ebele. Moi je pense la divorce bato bazala mingi préparé tezali bana parce que les deux parents bayebi ke toke na procédure ya divorce parce que tant que c'est na procédure ya divorce ça ezali lo moko o bokumbu bozwi terrain d'attente bamosusu bazwa terrain d'attente oyo bazwi terrain d'attente esali babalana te te nabo bato mosusu bazwa te omona te badivorce mingi mosusu mwasi nde okale alingi kose divorce te même so mobali alingi aze divorce kaka mais suka soki neti ezalaki suka base divorce c'est-à-dire bazwi terrain d'attente dans cette procédure. Comme on appelle la procédure, il faut avocat, il faut... Mais bato soit dans la bateau dans la mingi préparer tes alibana. Parce que moi t'as quoi dans mon papa et maman ba ka. C'est séparé. Ouais. Moi je crois que bato dans la préparer tes alibana surtout mentalement et psychologiquement dans la famille fait. Moi je pense pas seulement les enfants, moi je pense presque tout le monde en cause a été affecté. On a différentes manières dans le sens que dès que mon à cause a préparé telle ligne, il faut qu'à se divorcer parce que mon ligne était pour la vie on force tout forcer de limiter. Tout forcer nde tokoloba ke na baside mosusu ya bien ezalaka na sens que nde ezala bacouple mosusu omonaki abuse eleki mobali abetaka mwasi na baniveau moko ya mabe makasi. On peut dire que obviously bana bazala affecté mais bazala pene affecté te parce que bana ya baovanda déjà na famille oyo abuse eza makasi oyo babenga abuse na anglais abuse abus eza makasi tout na kati ya couple. Moi je pense que kozala pe moi un peu nini okipe ko aider bana parce que bandako mosusu ezalaka na kimia te bandako mosusu ezalaka bitumba est-ce que eza pe environnement pe ya bien te parce que soki totali bandako bana mosusu bakola baza na couple baza na baovivre na bapapa na bango na bamama ya bango mais tellement abus pe elekaki mingi esali pe ke ebebisi pe bana mpe bakomi kokende kobunda libanda moi je crois wana ezali faute ya parenting ezali baparents nde basali erreur. Moi je crois place oyo bana baki kozala bien eza na ndako na bango entrepreneur tant que papa na mama soki neti papa na mama bosa baabus na bino liboso ya bana ezali boza na kotourmente bana motu et après on est comme bon. Mais moi je crois pas que soki parents na papa na mama bosali divorce papa bosali divorce eza mpona ezala libération bana. Tingana basoki ndeti bana bazalaki na abus ezalaki makasi na kati ya ndako ekolibere bango te c'est-à-dire na cage oyo bokoti déjà bango ata boseparani bosali divorce puis papa okende na gauche moko okende na gauche kolibere bango te ozalaka na kata cage wana et mes frères moi je crois que divorce nde na baki liboso avant tobinda nango ezali eloko moko
eza vraiment sensible et tant moto ozali ozwi décision ya s'engager dans quelque chose. Il faut vraiment réfléchir. Il faut réfléchir belé que nzela ona okende est-ce que ça ngoni okenango tout na sala ngo parce que na moni lelo ezane si ezane pona ba maquillage ya basi bazotia non ezane ponenge tout le Mercedes tout le avion tout le nini pona libala o non na okende manzelo na zu yango na okende et kozala sengo ozala moto ozali malheureux ozali seul ozali malheureux divorcé. Tu vois caché wana déjà ils avaient bien pe tout le temps qui na avant tout na zama na buku na jouer qui na mingi qui m'a bien na jouer qui na to que non so qui na to que na ndenge ya bonzambe ça veut dire soko divorcer pour bala lisusuté ce qui n'est pas tout ma vie verset biblique verset qui a dit divorcer ko bala tu peux me contredire aussi maintenant on a na ebiso to divorcer ko bala surtout mais ceux qui a conjoint na kofi ko bi no bala ceux qui m'ont divorcé, on va aller sauter. Tu me suis conjoint. Toujours le divorce. Ah, ok. Parce que non, tu divorces, mais conjoint, c'est à coup final. Ouais, tu as se remarié. Puis, on a se divorcer, qui a fait à coup. Mais si on se divorcé, on va aller sauter. Ceux qui m'ont se divorcé, on va aller sauter. Ça dit, nous avons divorcé, on va la couvrir qui est balle, on va aller sauter. Tu es pas là pourquoi? Parce que on va aller sauter. Ça dit, ça donne un divorce, on va aller sauter. On va aller sauter. Ça dit, si tu m'as divorcé dans mon balle, on va que mon balle n'a pas pour. Tu vas me dire que pas pour mon balle. N'a plus bon de me loba parce que on aime l'excès, c'est la sens de. Bon, c'est yobi selon Bible, yes. Mais celui de la conjoint après ça pour finir. Pour aller au bal. Au bal pour aller. Oh, faut bal. Moi je pense que ça la moi je sais que moi je peux dire que ça. Why in the first place you have to get married? Na mtu mboe, pour bosser la divorce, après poser la mutana kufa, pour yo kinu bala so. Yango il faut côté kozwa temps. Moi je pense yango wana bon. Mon peu ba sentiment pe mema biso pe na mariage papa. Ozo mumba muso mo babu na mo vanda libanda ndena mona ba couple muso ba lina mo go yeba na libanda te ndeti ba couple ni chrétien ba ni go yeba na mo libanda ba yeba yeba na ndako te bo yeba na ndako ba kanisa lebe. Non mona ba to ba kena ba divorce ba kamboza ebele. Moi je pense na fiançailles déjà il faut te badia ko étudier hein tous à la po buso to mona nsu basi to ninga mingi oli pe moi mariage moi roba pembe moi nieza iloko moko bien quelque chose bien mais il y a ngote ka ndeza eza de ninga dunga mariage mariage solo ya vivre na kata libala donc c'est ça. Donc, tous à la précédé parce que tout le monde peut pas couper belé. Moi, je crois que couper belé, ce que ils allaient pour se, ils en a pour, ils allaient na pour se divorcer ça à cause de Bassi. Voilà. Non déné. Parce que moi si tant je joue pas mon balle, on a besoin de balle à balle. Quand moi c'est ça qu'on a besoin de balle à balle, pas bon babi ça dit. Non bébé, non, je mange pas beaucoup. Tu mon balle pas bon babizalé. Non, ni balle pas bon babizalé. Tozana makamsu je mona naka makamsu pe mona na te ya ko yeba na ndaka parce que ya bozo aka fesi beaucoup ta libanda, boké libanda bolie boye bana vraiment te. Mais beaucoup mo vanda ensemble donc il y a de réalité. Mais il y a on va que au moins si quand même dans cause parce que moi je pense que surtout dès que tu es plutôt que côté il y a commitment. Ba mi balle de battre charming pour bon baton d'até. En réalité
ozomona ba mibali ngai bana mibali en réalité botomona ke ba mibali ba tricher mais moi so mona ke moi si mobali ozo respecter moi si te OK non libanda à mon sous importance n'était à qui était pourquoi oui moi je crois dans la ceinture na biso oyo tozali il faut chaque temps basi ba opesa les bali ba cadeau en réalité mon bal a bottom polygame. Des nouvelles azali fait pour être polygame. Ok. Voilà. Mais biso quand même Dieu nous a rachita batu. Imaginez le 21e siècle au monde que il va y avoir polygame ba aminité. Parce que ce que vous avez besoin, moi mobile dans une année, si vous avez quartier à Londres, pour c'était basé tout à Londres, c'est mon magasin. Ouais. Mais moi, si c'est impossible pour dans une année à Bota 10 ban. Mais on va dans une année à Bota 20 ban ou 100 ban. Il dépend de la force. Et c'est une question de force. C'est une question que mon bal a produit ça qui est belé par rapport à moi aussi. Moi, les allés scientifiquement parlant. Et surtout qu'il y a une cause de divorce, moi je pense mon divorce est belé parce que deux parties de la qualité. Et à moi 5 mois si tu 5 mobali à se divorcer et conséquence dans jouaka bana mon ami tango papa to maman a joué famille na ya sika a joué moi si nae abali mon bali na ye mususu to bali moi si mususu au mona mingi basali couple na bango en fait on basali couple na basali ni bana o bazalaki ya moi si tombe la liboso ba comme un peu kofi écarté on peut sentir un peu écarté papa to maman ba kena kwa na bango basali ya bango famille et bana ba comme écarté bana na ba ozo na papa on peut se souba on va so faire chemin et c'est comme on a que bana ba jui ba comme un problème ya l'académie il y a mentally on a un problème il y a mental au monde que et puis quoi affecter bango na presque mois de l'autre vous avez raison moi je pense na avant nos couteaux qui étaient moto comme on vend dans moi je pense que la séparation na kaka et m'a déjà fait moi quoi ma casse na vie à bana parce que bana ba mesani na tous les deux parents ba mesani ko vendre ensemble ba elsu ba sakanape ensemble ba lire ensemble ba monem susu mama zate ou papa tikali ka yemoko na bango be mama tikali mo na bango moi je pense que même déjà mawa moko boykata bana bana bakoma na moi mawa et puis bana mususu bakoli bakoma ko se sentir comme si bango ne baza un peu baza na cause il y a séparation on a on a déjà à colis donc il y a beaucoup de choses et ça la maka na vie à bana et puis parents moko déjà ratika la na mwana na bana et à comment appeler à stresser ozomona na stress wana avant to keleke azwa ou bien balo bien ça nini na stress wana ça la que moi écoute à s'occuper na bana ezate ou et ça là que moi écoute azwa tenter à kosola na bana parce que bana bakoma ko se donner ko bitu na ba question ko se poser des questions et soupe maman za na temps wana te ou papa za na temps wana te banda ko expliquer bango bien ndeni apesa bango bolingo wana parce que na temps procédure il y a nini il y a divorce ils en a ba dépression comme on a quatre ba parents tous les deux parents ozo mona ba parents bazo raisonner dans bana. Moi je pense avant notre téléphone na ba bloc délai moi je pense avant biso batu bien ba couple avant tous à la rapidité il y a ko joie décision il faut to raisonner bato to yaki na moto tie na mokili
avant notre décision même si il y a quelque chose de salemi, il y a commitment exacté, argin, bozoyo kanate, mutuji, mutulibanda, tout là, mais il faut qu'on raisonne, toi na bana et qu'on effecte bana nengeni. Bon, moi je crois que on est neti mabala musumu que moi ça vend à tala moi mobile mon théâtre, c'est pas le mobile. OK, abali mobile yana kine to vice versa là, mobile pas moi maintenant. Nini okay. Tant okay okizwi mutu wana okay. Il faut que na mutu andaki dans la vie na ndosa. Pour constater que mutu andaki na vie te andoze la ndeyo. C'est impossible. Parce que mutu andaki na vie na ndosa. Et là batu mususu amuyi okola Moïse vie na ye, oyo longole na ghetto aya na miki. Tant mazwe na miki. Obulite kazwe la libala ya na ba penser ni mona mutu. Ça veut dire tant boti ni mwana, ça dit mwana na obéi comme privilège. Ça dit mwana mukanda na ngai. Ça dit yo oboya na nai te is concerné te. Mais azo sentir que mutu na souffrance ni mwana. Ils mais yé pa na ya zana souci inde ya yena. Ça dit yé mwana za pona e privilège ni mukanda na. Ça veut dire que vous n'avez pas si nous linguer à votre bongo, oui, c'est que tant aux olinga au salaboyer, c'est non bana. Ils n'avez pas si parce que tant aux olinga na mboka imo ebide que de na lunga na mboka boilo na ke sala zali boye presque le divorce de tout le monde na mboka ou zali ça dame bat montu déjà ana ba calcul na. Pour na ngai zali que moi lito moi si avobala il faut oye banano nani na olinga na ki na na kota place ni na zolinga kota mutu ni yo na s'engager na et que tout ça va jeune et là vraiment parce que ata le autre monde peut ba jeune belé ba bali ba mariage ma casse de ya kafu pédia mais ba moka bu moi des amis mingi parce que na bala mingi ça ma répondre abani mo bali na pe funa bala. On se fait camarade dans la taille voile n'a pas fait la table si oui on peut bien tout qui m'a entendu préparer tant mon mariage je suis des faux aller là tondo ba fait tout hélicoptère na bo funa na amer na mikuma na moko après banda suna sima tu vois ba rêve wana siko ndoka ya monde teka ezali ya monde teka libala ya monde teka libala au moins qui résumer bloc à bon za kilo au moins au 100 kana jour au moins comme et qui n'a pas né batu baba to kinda fit na baba pesa na bise pendant 5 minutes donc on dit à moi c'est libéral on est pas fantaisie ouais mon qui to la saka tout et puis to bala pété pour te prouver au bala te pour prouver mon tout ou bien pour l'accès mon tout nga pe na bala ki non parce que la réalité la libala eza otomona te na fête et on regarde la libala comme momona makamususu pe il faut supporter parce que mon bal il faut supporter moi si moi peut moi il faut supporter donc c'est ça après qu'on no bala te parce que ba tinga bala ki parce que il faut que nga na famille na ngai na éducation parents na pesi ngai yo pot na famille na yo ma éducation parents na ba pesi to enango to na to sansa to se compléter